ça na auto ça le côté. Non. Oh ba commentaire ça ya bato ça biso ta YouTube. Ils sauté. Moi ni la page. C'est là. Les amis sauté. Moi ni ma commentaire. Bon, jusque-là, ils ont moins regretté parce que l'artiste et comédien nous a marqué présence. Au début, Congolais a un problème, il faut qu'on fasse avec succès. Si on fait un succès, ils ont un problème. Le roi Mélodie a qu'il soit à jour. Moni baete. Vous comprenez? À quel luka? Mutu musu mona azalaka awa mais ba benye musu pour fanatique moso ate libanda azonga na chiko dans cet impératif. Les abandons qui mis pour la coopération. Et puis Mélodie banda coopération va CD kala. Alors ça la film mené awa akena ngambu moi multiplication ba CD ba bibliothèque dans cet impératif. C'est bien toi là c'est un message net on a besoin coréen. Oh motu ya kuto loba yangoyo. Oh wana eza ba mbriema. Basangisa biso tout ba comédien to sangana bakatela biso ba monta parce que Mélodie aza star munene magamba tourner lisute aza star alona lobité aza pe star mukete donc ça dire ko le kaboyete ka partir pendant ba kundi mutesile silité bezo senga ba papa masumu ba ti forci ba age Omar ba kutana ba bengisa ba convoquer réunion moko bango tout ba kutana ba solo la ba bandeli ba osala donc wana message ngana yoki na Asbel pa ya Gabi yango wana tout pour la mélodie star munene c'est-à-dire les réunions mututu so ba tche mututu tcha par exemple 100 francs donc mututu ba tcha 100 francs o azala na bien o azala na mabe na momo ezo kipete parce que mutu déjà akufi to lela et to l'excès inaperçu parce que ça comédien munene parce que moko nga ke poto ba milaka mbonga poto wana mo mutabetela nga matokutana na poto beteli nga bike non anga voyager ba milaka mbonga poto mama mikolo na zala nga na boye si ba x tana ozonga koya toté basali ndenge nini bazo yango ndi très important ya ko benga o ba fiki lipa musalite ça yango important c'est pas pour cause ya ata le longa na kufi Le mignon aïe. Mokile commune sengo, mokile koti sukali po etenini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chez les amoko. Ngana ebisi bino boetala. Bon s'abonner vraiment massivement dans Mosakoli Chako TV. S'abonner massivement na chaîne Oyo. Mosakoli Chako télévision. Kule basi tuomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Mosakoli Chako TV. YouTube est comme elengi. Yako mwana bagay. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa wako nazawa na Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chez les amoko. Nicolas Sanakate, Majatie, Nicolas Zagalabatu, Nicolas Namaye, Nicolas Zagadie, Nicolas
Les images à la maison, vous comprenez qui sera notre invité de ces magazines, comme je vous dis, par la profession et là pour promouvoir les professionnels qui évoluent dans notre pays. Tout ce que vous faites là, nous sommes là pour vous. Et ça malaga na meleki ni tina suka sisi na soma kingo na zoe malaria suka kisi mama na kututenda na yene koto na yelo bia te sika babi ah Denis ok na voyage bo ete mama eza baleki na baza ko mama na bango ok na voyage bo ko soma te Denis na osika babi babi na uka telefone bungi na usa nita na atiki bana ok na bo ende ni nzambe na kwa 4 lelo ko na mga 4 te na ko la kina priya 4 na ko kite na biba bona na esosé azoka bien te na senti bien te na oka mukongo na selo kwa physique ka nde na vanda ikana kiti na moka téléphone ngwanga simo ah lobi funa ke de bon marché le bon ba transfert c'est que lobi ke de bon marché bana na tiki fani il faut na ke na hotel na so nginde na o ke de bon marché mo ke dala nga fani bengi Stevie na bio oki le bon na ko la ke litrama na mo ko so la mo di banda ah Stevie e ko di bala poste Stevie na puta ya yolo Stevie a visité ta pantalon c'est là dit pantalon ba mo ka bengi
ayisika ya Claudine nazo ngabi Nicole Zonga bina nga ya Claudine nazo ya naoza kama na kama nazo ndio nasikia kwa timu na zapo nazo ya nazo ya mama Nicole goya mama mama tazani pota la sana Nicole la mai Nicole la mai Ils ont maman laissez parlons profession et là pour promouvoir les professionnels qui nous sommes là pour tout ce que vous faites là, nous sommes là pour vous. Bon, en fait, j'ai passé à l'extérieur. Bandeko moya Brazzaville babenga na 5 heures. À 5 heures. Nekwango aza journaliste, Saint-Patrick, azasko na Brazza, abenga isinga président biso toza na ngambo Mélodie à Koufi. Tango aisanga Mélodie, na banda okansonde journaliste po équipe mbati nga photo ya journaliste mope ya média en ligne wa Koufi. Otuna ngo yebi journaliste. So tango ya tinenga ni ngana okansaka journaliste wana. Na tuni Mélodie wapi pona yeba bien. Oh Mélodie o banda sa te no Mélodie star ba diama oh akufi atinde na bitini la no ba photo tinenga ba photo na na ba photo mais na respect ya moweyi ba jara ba photo mutu nenga kufelaki na ko balancer yango te botala mena ba statut na nga na tiango te na garder yango ka pona nga nenga kufi ba photo wana eza na téléphone. Mélodie elle était une amie. Tout ça là vraiment famille. Ça là famille. Je crois bateau bayebi ba film ba moi na vernis ba nini ba mona nga na pressé na 4 et dans la tableau monto salaka et ça film Montana Kalu Montana lemba mutakoma ngaza assistant metteur à scène. Ya Gilles Bavon Mwambo. Ngam na nda uzwa Mélodie na hôpital pona kimisae. Pona kimisae. Donc il faut jouer au théâtre. Na jouer te na za artiste et comédien. Je suis fier de l'être. Les Quechua et Bitozana, les Quechua na Africa création par Rock Bokabe la Bono. Voilà, allez-y, continuez avec Mélodie. Donc Mélodie azam moko ya ba oyo na ba film à l'époque ezalaki faut jouer na film à Gilles Bavon. Soko za na liste ya bato ba ozwa mbongo te au moins il faut avoir de bonnes relations avec Mélodie. Soit pour ba film ezalaki na deux parties. Ezalaki tantôt film mususu mona mamisa muto diriger, film mususu mona Mélodie muto diriger. Mais ezalaki to bandai ko prester na film à Gilles Bavon, on était ensemble avec elle. Donc c'est une dame bien. Même temps on foutait là na yolo en face il y a évangéliste Kizami na immeuble wana. Je partais de temps à autre ngala Montana. Tant ou pas bandi groupe na ya théâtre ngam na ndo fait sa répétition. Montana mtanda comme scénario. Je me souviens de tourner à pas maître Coco Kayoudi. Bon en fait famille na balobi téléphone ezaki éteint. Abanda permettre que les familles bazo information a wanenga za ko évoluer. Bango pe ba yoza la surprise. Donc babenga na raté le côté bon muto avant na Mélodie muto ayebi Mélodie elle était une fille de caractère. Mélodie azaki une fille de caractère, son de taza besoin na yo
komeko ya te oya oyena mutu moko boya otikanga pa mélodie banda olinga bongo te. Donc elle était vraiment une fille de caractère. Donc c'est bon la coopération na ebo c'est limité na eko yele mutu te. Vous comprenez? De même famille n'est pas isolée. Yango balobi na biso et pas Sophie parce que Sophie pas sa petite sœur na eto banda jouer ne peut banzonzi à Gilles Bavo. Voilà, c'est triste. Donc elle est décédée à l'extérieur du pays. Et je crois que famille baza peu surpris mais on oublie. C'est quoi on a habité dans Micho ni les a en fait. Bon, toye jusque là ils ont moi regret parce que bah artiste et comédien nous ba marqué présence té. Depuis temps oui Congolais a un problème il faut couvrir avec succès so couvrir na succès té ils a moins problème. Le roi Mélodie a qui lui sont à jour té. Azali lui sont à jour té. Je crois au moni ba été. To monika Jini moi la lemba Jini pas à mon compte bando jouer banzozinga Gilles Bavon. Jini. Oh, Jini pas à mon compte bando jouer. Jini tiazo kende groupe Simba. Ngana yebi ke Jini ok groupe Simba. Ah le moi ba ke groupe Simba. Moi bobo eta kuna na évoluer boye. Na yebi. Dans za mon compte bando jouer pe banzozinga Gilles Bavon. Na moni pe nene botai pa ye kiti ngo nene botai pa nene pa moko ya ba artiste nene tie kiti ngo tourner ba bo avanda ko batinyo so bazwa kai botai faut ya out botai on y va comme c'est un peu ça nene botai pe to moni aza moko ya ba comédienne youtubeuse pe mikolo yo ala makambu na dans c'est un peu ça donc Mélodie pe à son âme atiki biso avant atiki biso vraiment avant tomanda ozane pe na lukandu akomai ko futa na tinel wana lukandu anda ozane abisinga keno na okende ngambu akenda na eba ngambu na ebraza ayaka omona keya kei aye akeya kei aye tanto ke tigabon aye ozonga mais cette fois-ci okenda kei toyeka ozonga mais zela ba qui se belé ba okufa libanda ebi muso kufa na Angola ya kufa na Braza eza pona nini bon en fait omoni libanda ezaka moi négligence mo ya soin awa famille na yo ezali famille biologique na famille artistique je crois au moni awa même si Diana Koufaki moment là que famille biologique na famille professionnelle na yo eza ba artiste et comédien basala qui est fort nyonso que ndekwa za na bomo mais lokwa nzambe nda pesa ka nzambe nda zwaki libanda moi négligence pe zalaka balingi be libanda ko sala vie libanda tout ça et ko sala vie teza molukat ake ko luka vous comprenez ake ko luka mutu mususu mona azalaka awa mais ba benyem c'est pour fanatique moso ake libanda azonga na chiko donc c'est un peu ça ba ke mi pour ba coopération coopération et puis Mélodie banda coopération ya ba CD kala awa sala film ene awa ake na ngambu moi multiplication ba CD ba bandi oteka donc c'est un peu ça les que je poser une question alobi que ti sikoyo nanu ba comédien ba zomona na tête tandis que muta fait depuis 6h 3h 10h ba poster déjà na ba page tout on a visé ba chepe na ba statut mais ti ba chepe na ba statut OK Asbel bana nguya na yoki ya Gabi abwaki audio pa Tendresse Dibinga parce que Tendresse Dibinga autaki ko kutana na ba kalate Tendresse autre chose na ponwa abia yebi pes Mélodie afandaka yebi ndaku mamutu ndenge bat balo bo raisonnement suscité c'est moko chobenga nga siko na ponwa lobi akufika na malaria na typhoïde nde memie na nenga akufi na Asbel ya Gabi alobi boyi alobi na Tendresse eza makamna biso moko te c'est-à-dire faut ba papa masumu basangisa biso tout ba comédien to sangana bakatela biso ba monta parce que Mélodie aza star munene magamba tourner lisute aza star lona lobité aza pe star mukete c'est-à-dire ko le kaboyete ka partir pendant ba kundi mutesile silité dezo senga ba papa masumu ba ti forci ba age Omar bakutana ba bengisa ba convoquer réunion moko bango tout bakutana ba solo la ba bandeli ba osala donc wana message ngana yoki na Asbel pa ya Gabi yango wana bako soki ba papa masumu leke ba convoquer ba tout c'est que na bata sans souci bango tout déjà ba convoquer ba comédien tout donc ba kabola soute que bata sans souci ba tout tant ba convoquer ba tout pour na Mélodie star munene c'est-à-dire eza réunion mututu so ba che mututu cha par exemple 100 francs donc mututu ba kocha 100 francs o azala na ebiena o azala na mabe na momo ezo kipete parce que mutu déjà akufi to lela et to l'excès inaperçu parce que ça comédien munene so yo yo kana na été ba boyate bo ko ba ni po afie be na tanga ba kongo ba émission semaine no tanga ba komba bato ba lobi no tanga penza le ketika na to ala mawa te ko tanga komba upo eza problème te mais moto eza nonde
basimbana bazala soudaine de quoi kufi musika tous à la même morale. C'est-à-dire biso ba panzi sango pe to panzara sango surtout biso ndo to lala te place wana donc avec un message soko yete tozo talelo ezate ko po succès zaki soute total po na succès mais azastar amunene so succès zalaki est-ce que ba comédien balina bazanga so succès zalaki merci ko soki eza bongo eza mabe balela mutu po na succès mais balela mutu po na misala ko asala depuis kala tozo ba bien mélodie azastar lola lobité so laki po na star bino botondi abwa bata ba chaîne mine boyesani de ça dit boye bivalère na ye ça que bino bo joie na été boye sani papa ba boye papa ko ta sans fa pas mais c'est Google T eza que bo reconnaître za star munene o a jouer pas pesa makambo ba comédien peut ba reconnaître té alors ba comédien ba reconnaître té net le vraiment nazo côté la bango té journée na moulaï té Shadrach journée za na moulaï to za na tongo boya kande boya kanguma de salaka bon eza message pour na raison to c'est la bango mais to comparer té mais to mona Diana to comparer té mais to mona Diana les alaka na Diana té ba comédien soupe ba to fa to ta ba kombote ba yaka wana ma raison eza mais bati ko sala bongo bati ka pour la succès te baya succès zaté eza mabe te baya parce que mutu akufa ça mutu valeur baya ba fana banda kuteka nde bobi za mutu akufa mona un euro ba ye avant de jouer foya aloba mamisa kitsa motema foya baya kaka mamisa bon mamisa eza so alek on va parler de makambo eza bon pour le moment makambo eza to ko lata kama makambo eza no message clé zake message no yango mais asbel eza la routine matoi na yoki papa masum respect chifoxi agewa oma pardon on va changer makambo to zo la bino ba te ko tsa likambo te ba katela biso déjà ba ye ba toye déjà neto ye awa eza petit peu quand que non René Rosa m'a déjà place boye biso to za na pona ko landa bango pona ko va message ba dia ça so c'est la peine message pona ba ye beloni ko en tout cas matanga mélodie vemele ka ina perci boye en tout cas ko le kate to za na mato landela il faut il faut moi makasi faut ya o bazana ba mango basala sala ba chaîne bala ba mbongo faut pas sangisa toyebi ke dans bango peto bocha de maboko bato pe basunga na sima bango za pe basunga donc c'est ça déjà des ana pour resunga de toyebi na biso mais bango na bala sa volonté na bango pe na yebi ke bala sa volonté donc ma bête entre chamba ma mélodie au bon côté biso to za na pour notal le to lande c'est bon cha penza donc faut ba cha mais le star lona lobité leke faut ebembe ya bembe ye to ke petit bit to zui ko na ba caméra donc faut to considérer donc to pèse valeur musala na ye banotama bomba leko donc message ezaka ke tokufeli comédie munene so ayebala kitende tomoni poster déjà ero bato ba direct sans souci eloni esalaki soki parfois moninga succès sili to azana base unité to amoureux bozala nango envers l'autre esila bon na moment de faire la vérité mélodie azesu ko fréquenter na kimte akoma na oui atika na Emilia ba comédien atika déjà comment la prendre afanda kalanga na oyeba tambo na kutana na Brazzaville to solo na wenza poto expliquer nga ke te continue lo ba baba seri moko nga ke poto ba bilaka mbonga poto wana mo mtabetela nga matokutana na poto beteli nga bike non anga voyager ba melaka mbonga poto mama mikolo na zala nga no boye si ba x dans zone okene no sa et puis c'est ça voilà parce que génération mélodie ezaki génération la génération ba Gabriel génération et bakata mais bato poto na bafanda bato nyonso batiana ba titre ka bongo mama bato poto balanda te batiaka na baoka na ba titre bino nde botala biso bato toza yaya bomona ba comédien nde bakufaka bomonaka mama biso bato na ba titre te ozomona eza nango balandela nde chaîne etie titre bongo eza mabe po toyeba so ya bapage bonyokoma na bino te mama bonyokoma tobeka mnoni baku te bapage wana balandaka bango te sikoyo so babi boye me baposte mélodie aza na morgue batiniongo na bapage
Photo morgue wana. Eloko liboso sikoyo. Te eloko liboso babenga na bato batie na moko parce que ça non respecté. Mama bofana bino bobeta no libakute boza no kimia. Babi papa poster la chaîne. On salite votre Mama bolanda wana te. Bolanda wana te. Yaya fanda na auto sale le bosso. Oh ba commentaire ça ya bato ça qui sont à YouTube. Les amis sauté, moi ni la page. C'est là. Les amis sauté, moi ni ma commentaire. Baba do commentaire. Mama, ya mo tous les gens qui ma mundé na ça ça. Baba ta ma dem traîner. Baba siko, baba ta ma ma pe. Baba ko so conseil. Voilà, yo na ko so conseil. Yo, boko le baba so na ba ko. Azasta baba do commentaire boko. Les moments où ils ont monté avec elle, quand même, bien que tu es religieuse, à qui t'as voulu. Et nous, on s'est entendu. Et ça, on a bien maïs. Maintenant, on est là, chaud. Ah, il y a le voir Richard, ça comme dans la bien maïs. Et les moments où on s'est entendu, monter avec elle, tu es. L'espèce on a sabi ça on a fait un message net on a besoin coréen oh motu ya kuto oloba yango yo oh wana eza ba mbriema wana ya distraction mama porta yango mutu kuna tie photo na moto yebi yeke uti banda photo ma tia na YouTube mama wakutu ota musoloni ya mutu boy mama très important de yango to senga awa boye bisa siko yeso aza comédien ay bandenga ati ko saba blogo ati ko saba comédien eza normal eza autre chose là oh biso yango na poloni oh na éviter eza oyo beni bayeba corps ekoya to te basali ndenge nini bazo yango ndio très important ya kobenga o bafiki lipa musanité eza nango important c'est pas pour cause ata le loka na siko sele bango bato babaka babaka makala ya yolo pe
Il y a mélodie, hasard, c'est comédie. En plus, tu as solo moi longtemps. Comment on dit? Là, tu vas au tchaba, tu vas la moussa sous ma femme. On a accepté de dire qu'il va se c'est pas la famille. Est-ce qu'on a dit que l'homme m'a fait ça? So, on a mis le temps. Le mignon aïe. Mokili commune Sengo, Mokili Koti Sukali po ete nini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné maintenant. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chez moko. Ngana ebisi bino boitala. Bon s'abonner vraiment massivement dans Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne Oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule place to mona ba biloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Yako mona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chez moko.